tant que les canaux na TV surtout mingi mingi on a batona sur l'andi bémission karata batona kai yo musano salaganya so biso to ba éducateur ya masse voilà si qu'on a ngai no personnellement na otuna yo éducateur ya masse voilà masse ni ozo éduquer c'est pendant que merci pour ma plateau na yo voilà yango yo lelo toza boye voilà c'est là na longola mama ni mama président DiCaprio président DiCaprio merci beaucoup président mama madame alimbisa nde na simbi papa vraiment et les interpellations j'ai le connaisseur pour interpeller bisonyoso nga eza ko interpeller nga ke moni moto olia na ye ndenge po moni akei ndenge yo pe lobi okende c'est ça donc ils ont permettre nga ya ko bongisa lisusu makolo nanga ko tsango na nzela et les interpellations j'ai le connaisseur pour interpeller bisonyoso nga eza ko interpeller nga ke moni moto olia na ye ndenge po moni akei ndenge yo pe lobi okende c'est ça donc ils ont permettre nga ya ko bongisa lisusu makolo nanga ko tsango na nzela ce qui m'a bezalé c'est le moment ya kolobake bolembisa voilà c'est ça très je suis vraiment étonné ya koyebake azalaki na barando na bato ebele ba problème ebimi ebele ba comédien bakufa na bango ba comédien baleka na bango basala ba émission pour na lobele la disparition ya ndeko na bango mais ya Diana c'est différent ba problème ba ranki ba comédien li soso bango na bango ba bimisi ba voice na kata ba groupe ya ba comédien tant que serviteur de Dieu tant que aussi un artiste et comédien tant que ba comédien li banda ya mboka ba fanatique na bino bazo finga bino bazo minimiser musala o ya théâtre et le renu yo kikoloba voilà c'est pendant que moto yo moko pozo ka micro lobi ke na éducateur ya masse mais ce qu'on a minute ngai na ko tuno question lokola na comme journaliste na tuna yo oza ko éduquer masse na nini c'est ça ce qui est le mal donc directement na yo moko malgré raison merci pour ma plateau na yo voilà yango yo lelo toza boye voilà c'est là na longola mama ni mama président DiCaprio président DiCaprio merci beaucoup président mama madame alimbisa nde na simbi papa vraiment merci beaucoup donc je suis avec le président DiCaprio mes condoléances d'abord merci d'être international na mono kale donc na yanga plaisir de révéler botsanga bolingo sila ka je crois que so tali be mission nanga to donc ce que zana mutu na zanga ko tangisa lokwa da international na ABC non na musika penda na tanga ko makasi na ebi bisika to uta na ABC musika bonne santé oui par la grâce de Dieu santé allait bien sauf que na passion tous anango surtout mémoire ils en ont troublé conscience ils en ont cité donc là vraiment donc tous en ont na monté mais en na kimiate OK vraiment mais ça va relation non on a Diana zala ndenge parce que je sens que tu es vraiment triste par rapport à Matanga relation ngana Diana zali Diana tellement to vandi mingi OK tozala na Diana penza ya ebele na temps penza ebele parce que Diana et puis DiCaprio bazalaki ba enfant chéri il y a les amis du théâtre et puis il y a Major 00 bisadidi donc vraiment tozalaki bana oyo na par rapport il y a génération wana na série wana tozalaki bazalaki mo bana meke donc par rapport wana ezalaki nga et puis na Diana donc parcours nyonso DiCaprio avec nango na les amis du théâtre na Major tozalaki na Diana to joana Diana ba film ebele ya otanga kutu donc il y a ebele comment qui famille ya ba intimité donc c'est ça douleur wana lokola ndeko na yo aki c'est ça patient wana tsango na motema donc azaki ndeko na yo c'est la famille aussi théâtre eza famille mususu nzamba pesa rabiso en dehors ya famille biologique na biso tango ozwaki d'abord nouvelle que Diana a sali crise boki maladie té azobela ta malaria mutu pasité directement a sali crise à côté coma et ça la ki ondenge nouvelle ana d'abord et comme la ki ondenge et puis oyambaki en ondenge
Ok, parce que nayoka parce que na talaki na moni SOS. Voilà. Na moni groupe moko SOS. Bala moko na moni ko soutenir Diana. Vraiment nazalaki abati po eleka une semaine te ko ngala benga Diana pour na ya film. Prochaine film mo fala na sala na ibsinga bon. Na ina sala film moko film liboso ko tsana chaîne nga mais na préféré na zong samo image na biso les amis. Voilà. Et puis na zo bandeko baza penza mingi penate na au top na sur le terrain. Na zo moi biso batabi nanga yoro na linga kopo obenga nga film tamso après un mois au pesa nga na date au classe nga pena pona ye bandeni ya se préparer. Yana senga bi we film ezali donc tout ça on a fin du mois. Na nga déjà pona episode date tout ça là donc on se préparer. Après 5 à 6 jours de na yo mona bakotinga na groupe natuna wana otikale no ko katate ke asala écrit na tikale ko kate donc natuna le bazo sanga ke yana salaki avec sa sala écrit et puis à un hôpital na Saint-Joseph donc motema peneza na kimiate vraiment mezaki na kimiate bisobe bata prière ko bondela ka ke nzamba changolo nzamba sala bolam nzambe vraiment tant to ka abimi pardon abimi na coma akomi vanda akomi koloba tout ça je crois et pesa ke sengo ya brisque ko yoga lisoke ya na kufi vraiment la motema peneza sa kimiate. OK liwa ya mama Shako et là ba comédien ka boy aki abima ki na bien aki ba lungule lino mama Shako akufi liwa na e affecta ba makasi liwa ya mindondo e ya kaboy to e na Diana e pe ka boy tango muna baninga na o bande ko liana bango o bande ko jouer na bango bozaka na bango famille bazo kufa ezo interpelloni oui alors papa on a vu mutu azana andinga réfléchir voilà mutu ana environnement na yepe oyo anyataka makolo bon babiso apa musala théâtre eza batu nyonso c'est to tunyataka kuta liloba na nzambe c'est ça et to yebi déjà liloba to yebi ko prévenir to yebi ko se préparer to yebi ko bonga et puis tozo bundana que des jours au jour ya ko reparaka ba makambo reparaka mabe tout ça là ya ko lokaka ko singa ba pardon ngisa kanzela pour on ne sait jamais. Donc vraiment et eza interpellation j'ai le connaisseur ko interpeller bisonyoso nga eza ko interpeller nga ke moni moto olia na ye ndenge po moni akei ndenge yo pe lobi okende. C'est ça. Donc ils ont permettre nga ya ko bongisa lisusu makolo nanga ko chango na nzela soki ezaki na nzela mabe mpanzi moko lokolo msuno cha libanda moko na kati ya ko luka ko chango kozala koyeba ke okoki kozala parfait koluka yesu akozala te mais ya koluka kobundana ke na bundaka penda bitumba wana ya kozala parfait. C'est ça interpellation ezosala nanga DiCaprio. OK, merci beaucoup DiCaprio. Nayoki eloko moko lobi wana ke ya kobongama ya kosengaka ba pardon. Donc DiCaprio pe na monde théâtre azana batu ou peut-être à lesa après à ezwa conscience ya ko se réconcilier na bango. To comme to kanango don le un avis moto nana tikala ko mona mabena été. OK. Là je te dis moto nana tikala ko mona mabena été. O mabena ngabu. Ke ngana ka mabebwe. Non umtalobo ngapona lobaka. Wana lobi on akanda. Tatikala ko reconnaître penza mabena yo ya sala kate. Or mabe ya mutu mutamuna ngwezaka ningana en face. Voilà. Yele mutu ayebiso ke mona bere ozala kabwe. Le wana sko yo comprendre ka ngai nde soki na siliki. Te anzi mapena ko mutu musa to ebise bon aloba te. C'est ça. Donc mutu musu tango lobana take boyeza ka mabe on demati. Donc tellement mabe na yabo moto ezala ka muninga moto ayeba. Nana sala mabe nana sala mabete. Donc na ozala vraiment musala nanga ya kosaleza ke ya koyebisa ka na bato na bandeko to na bango ke penza pardon bolimbisanga soki mabe ezali parce que moni langage même elobeli kaka moni même be mission to salaka osale mission pona yo olobeli même pona carrière no même to asepeli nango te. OK. Poni olobeli bataya ba carrière poni olobeli boy asepeli te. Voilà. Donc itamu susu ko sepela wana te epane de betili bako. OK. O matokita marque yo sumuki te me ya sumuki pona yo.
Donc pour nous l'appel quoi c'est pour cela nous avons dit que tout ça l'effort il y a koluka ko 5 ans pardon abato tout ça mabe. Donc c'est aussi un message aussi à passer. Donc vraiment un message à passer dans la comédiens, tous les comédiens. Et ça va membres na barankin, et ça va membres de la famille. Oui, et ça va membres de la famille tous na bango, na ba relation tous na bango na makamno sto na ngo. Ce qui m'a bezalé c'est le moment ya kolobake pour les misa. Voilà. C'est ça très important. Mon kolo, to kolo la rabo la mon kité. Ah, otiki barankin. Otiki barankin donc ça sert à rien. Il y a aucun barankin, mais vous tous à nos motema pepele na batunyo c'est très important. Merci beaucoup. Parlons de rancune au tozolo bayango to moni lelo et ça li sous buzz makasi et ça li buzz makasi na théâtre parce que biso to yeba ki Diana azalaki nga personnellement na yeba ki ceux qui to kutani plus pendant que ça plus va conseil au moni mondo yo moni boye musivi bakenda na ngo boye. Prise je suis vraiment étonné ya koyeba ki azalaki na barando na batu ebele ba problème ebimi ebele ba comédien ba kufa na bango ba comédien ba lekala ba sala ba émission pour na lobele la disparition ya ndeko na bango. Mais il y a Diana, c'est différent. Ba problème, ba ranki, ba comédien les sous bango na bango. Ba bimisi ba voice na kata ba groupe ya ba comédien. Tant que serviteur de Dieu, tant que aussi un artiste et comédien, tant que ba comédien li banda ya mboka ba fanatique na bino bazo finga bino, bazo minimiser musala o ya théâtre et le renu yo kikoloba. Donc nakoloba que toujours na même question to répondre parce que na sina répondre pour nous robake mone muto ayebaka mabe na ete voilà donc mabe ya muto yebanaka na bato parce que ndeto akaboye na ko tambola na koloba bato ke na sain na bien na tambola mais mabe na ngapo boye bango bien il faut ezala et pas muto donc par là Diana bazala na mabe mai ngani pamba te soki to itoro bake po Diana ko fitoro baka parfait wana mabe mais ngai de kapero natika kozo Diana na mabe atane loko moko te natika pe ko yoka te oyo ezolobama na bato tango Diana zalaki na bomoi natika yoka muta beta li sur Diana mabe te mais ba kanda déjà ezala poto moni bato musu déjà bazo tanga ba binga linga nango tanga bakomba bato oui te kota ça c'est pas citer le nom de gens oyo déjà bazalaka na barando depuis Diana zalaka en vie biso to yebaka te to zaki ba ignorant to yebaki te ke bazalaka na barando. Ce qui est le mal na biso siko bato to tika na bomoyo to loba les années parce que vous savez tango muto azana bomoyi oko sali compte rendre na été voilà donc ça sert à rien ko sala ngoso ya kufe OK donc ça sert penza ya rien oh ce qui que yo muto za parfait autant que so zaki parfait ko basali yo mabe ngo sala ngoto muto na bomoyi vous sali be chance de parole ya ko lobake moninga na za parfait yo za mabe moni mabe na yo sali boy c'est pendant que muto era kufi tango muto ko mo mabe bato sa défense pour atato mata to kiti to sali be mission 100 000 donc muto yo défendre Diana lokola na vrai nango azate so kayete voilà parce que lokola ko se quoi ko zala te pas se défendre donc on nous surtout ça les éloigner donc ça sert à rien il y a ko discuter ça sert à rien zala ki zonga ki ça sert à rien pende à rien donc vraiment et ma belle si c'est ça la nini ke ezo yo isabiso et là que ça que tant que les canaux na TV surtout mingi mona bato na so landi be mission kala to bato na kai yo musano sala gagner so biso to ba éducateur ya masse voilà siko na ngai na personnellement na otuna yo éducateur ya masse voilà masse ni ozo éduquer c'est pendant que yo mone biso to lobaka to bimakate voilà to vanda to yebi mingi parce que biso to na ba carrière rebelle OK bato ba yebi bato ba ya bakuta biso to yamba bango c'est un monde to kaka na douleur na passé c'est pendant que moto yo moko poso ka micro lobi ke na éducateur ya masse mais ce qu'on a minute ngai na ko tuno question lokola na comme journaliste na tuna yo oza ko éduquer masse na nini. C'est ça ce qui est le mal. Donc directement, malgré raison. Merci à Beka Kilombo derrière la caméra. Merci à ma grande famille, la famille Kandakanda, Ponsilia Kandakanda. On est là, la vraie Kandakanda Omba, Ortine, Chako, Kandakanda, Monique Kandakanda, Colomba Lebele, Monique Kandakanda. Kevin Bouledi, moi la moukena bambongo na ye, balobi, le boss, le jeune patron, Kevin Bouledi. Yesoka Koti Ngisaka, ba DJ. Donc j'ai été sali depuis quelque part. Kevin Bouledi, pourquoi pas Fortune Bouledi, Fofo de Belgique et ma fille
copine à maman nae Fofo de Belgique, maman à Michel. Donc je te salue en direct de Belgique. Fatou Kandakanda ya Yves Mwamba, la grande famille Tamboeni, Tamboe Beni, Tamboe Levi, Tamboe Joffre, Bandanga tellement banébélé, Anthony Kanyaka, Teresa qui laisse donc à Bino Bino. Merci beaucoup. Ba bisous bisous. C'est une zambazongi te tokutani sous lobby, na numéro sous ya émission. Merci, au revoir.